tant on a une qui a un mini il y a un petit na comme il est là na comme auto na dessiner ka créer capé on va toujours dessiner modèle ni na ko sala ni au créer pe modéliste pe na créer ndenge na zo créer ba modèle nga na zo créer na zo bimisa il faut na tongi le ko bien pour esimba il faut na tongi le ko bien pour esimba abongwa ni pete po awangana zambe alona samia David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakoli lelo ya yo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyede bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Fidèles téléspectateurs et très chers internautes de la www.nazareentv.com, je vous dis bonjour et bonsoir. C'est la dépendance de l'heure à laquelle vous allez me recevoir dans vos maisons. Bien que je n'ai pas été invité, mais j'atterris quand même dans vos maisons. Et pour tous les enfants de Dieu, je dis shalom, shalom, shalom. Que la paix de Christ continue à habiter abondamment dans vos maisons. Et pour toutes les mamans du monde entier, je continue à vous souhaiter une joyeuse fête de la femme. Bientôt, là, nous allons clôturer
le mois de la femme. Déjà ce samedi, c'est la clôture du mois de la femme. Mais en attendant, nous continuons toujours à festoyer le mois que l'ONU nous a donné. Tout un mois, ça a commencé du 1er au 31 mars. Vous êtes bel et bien dans votre émission que vous aimez bien, Maloba à Moissy, une émission autour de laquelle nous recevons les femmes. Les femmes viennent nous parler de leur métier. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois, une maman. Elle va nous parler ce qu'elle est et ce qu'elle fait comme métier. Mais avant que vous ne puissiez l'entendre et avant que vous ne puissiez la voir, j'aimerais d'abord, vu tout à l'heure la technique, demander un élément, si possible, que nous puissions glorifier le Seigneur, lui qui a renouvelé ses bontés sur toi et moi, lui qui nous a comptés parmi les vivants. Tu t'es réveillé ce matin, bien-aimé, tu as fait un mouvement, il y a de quoi nous dire merci au travers de ces cantiques. Régie. Merci, je pense que ce cantique a fait plaisir à tous nos abonnés. Hein? Pour ma solo, les Indiens abonnés, comme les famille, même que l'autre, bandera poto. Pour ça, moi, il faut prendre mon bolingo, comme il commentaire beaucoup plus dans l'Afrique du Sud, maman en France, par contre, la vidéo place, c'est beaucoup de matin. Juste la mise de l'émission, vraiment, tout ça dans l'émission, on a bien bossé pour la Mingi, Maloba Moissy, on a mis le long de comment que Moissy, à ça la Gamsala Maboko, à sa couturière. So maman mama chanja mama modèle mke awa mutatoni la ngande lo na yambi lelo à la personne de maman Tina à qui na lobby. Bonjour maman Tina. Bonjour maman. Comment ça va? Santé la malam. Wole ba maleme le ba makasi pita la caméra malam matoma mungongo. Santé va bien. Oui, nanda que tout va bien. Bien. Maman Tina tous la mois de la femme, calme tous les clôturés. Pour na yo moi oyo elobela ka oni maman Tina. Moi je peux s'engager sengo vraiment. Ndenge bakanisa ya kibiso apesi biso penza moi oyo. Album ke ya basi. Ya basi. Epesa ka sengo, epesa l'homme soute. Epesa ka sengo, epesinga epesa ba marché te. Marché, epesinga ba marché pesi. Voilà comme kuna mena lina no pesa ba mama nyoso mbote, bande ko nyoso mboto ba komono mbala liboso ko lekana sisi na biso, le naza rien, le ba pona bande ko nyoso ba kolanda de partout dans le monde entier. Na pesi ba to nyoso mbote partout dans le monde entier, ba o nyoso bazolanda nga mama Tina. Na tongaka, na pesi bango mbote na sepeli. Lelo ndenge na l'équipe eza na pesi bango mbote belé ba mama nyoso pour moi eza ya biso. La pesi bino mbote makasi. Oui, maman Tina, ndeko tukoloba na otonga kamena olingana te ba état civil maman Tina, vous êtes marié, célibataire, divorcé, veuve, femme seule ou comment? Non, on a marié. Ah bon? La monsieur nani? 3 enfants, papa Jean-Paul. Papa Jean-Paul, mère de 3 enfants. Il y a sexe nini? Deux filles et un garçon.
Merci. Mais tu es mon collègue qui toque maman Tina. Là c'est pas le penga aux âmes colo masolo. Tu es bien habillé hein? Bien habillé. Nous avons des listes. Otonga moi bien. On le pas merci de la complimenter au penga au lati qui toque maman Tina. OK, merci voilà déjà la juste ambiance c'est musée ce que tu as côté la maman comme na biso. Maman Tina na kokola na yo. Par rapport à Moussa Lozo Sala, est-ce que là qu'on rêvait un jour en grandissant que au Gozalelo Motongi Bilamba le barré final au Takande Ita on allons le lengue moi si tu te disais qu'un jour tu seras couturière ou quoi? Non. Tant on a zaki na moi na mukie, na zaki na ilo aussi. Na zaki fait maïe l'été la primaire. Ah bon? Ah on a tant au cause la pesa papa bazo forcer ngap na tanga pesa te. Tanga pour moi. Ce qu'on a commis la première CEO de papa papa maman va décider c'est non il faut cotiser quand couture tant ce qu'on va décider là qui pose on va décider tant ce qu'on va cotiser nga penza la couture mais ko linga ngo penza mingi na ko sepela ngo makasi tant on a linga ki ngo mingi yango tina komi lelo na komo otonga au salaire niveau nini au suka kana ibanité na sala ki 4 ans pour rebelle na l'équipe qui en a primaire na zai maele te na zai classe union so penza banda ko bandela ngai c'est vrai classe union so banda ko bandela ça banda ça et pas na biso que zuka 50 quelque au bandela na yo papa na nga basa bo au zuka ta 56 il faut bandela au moins c'est 60 en plus ce que on a zai bongo ah ba ko tinga ko tuta ko tinga couture en tout cas na ye ko linga couture mingi na ko linga wana de la salaki na zuna ngaka brevet na za brevet ndende na sapo otomoto nous avons ka brevet là au sala université examité les cas examté limité ah bon on a le spécialité de les cas qui score na ko linga onde linga kiango yango comme singa tira niveau mais ata ko zaki mali mingi na classe de mina kokola na yo mi lo baka ke un jour tango okoma attends ko sala musani ni médecin ingénieur non tango na koni akomi tiko bongo na linga na ngaka couture kandi ba ba proposer que ko ndimi o kambala moko dozala na ba ambition dozala na ba rêve na ote na kozala bona kozala bona kaka couture yango pe lati nzoto tilelo amen merci maman Tina. Le besoin de caca breveté, il y a des 4 comme on dit. On a tous ces bandeko, basimbi technique, deko, volonté, paix, la chef sino bili, tout le monde a musalo, maman Tina salaka, régime. Merci, je pense que bon, c'est pas le modèle oyo
boti kolanda ndeko na biso Valentin pele ateli biso na bino ensemble total Maman Tina ba modèle oyo yo to moni na kotunga ezaka ba inspiration to ezaka ba modèle mona kana ba revue ba dessiner to ba komona lelo ba teka mena ba zani ba modèle ba tena ba papier ba dessiner au malam to ezaka ba commande ba ba pesa kande moko tonga ezaka ndenge mekana ko limbolela biso manda inspiration nanga pesa nakati kuna ba modèle nangai onga moko na créer ka penza avant boye peut-être dans le rêve nalali boye na sambela nzambe musana ngai faut kende liboso boye na boye so na sambeli pe makasi omona ka na rêve wana na zimidel mo boye na sali yango pe etenir esimbi pe makasi mususu ne to somba ba livre wana mususu no ba livre mususu aye na modèle na ye ezaka bumu mais Maman Tina da ko benga onani po nebi ba modéliste bazalaka ba styliste bazalaka uyo za na catégorie nini en tout cas ba benga modéliste ba benga modéliste o ko pesa ma différence ya modéliste ba styliste eza différence yango eza nini modéliste sala musala nini styliste sala musala nini styliste a dessinaka créer capé on vend toujours dessiner modèle na ko sala nini o créer pe modèle modéliste pe na créer ndenge na zo créer ba modèle nga na zo créer na zo bimisa. Ok, Maman Tina, na musala oyo sali bambula bon depuis que zo tonga, ça fait combien d'années? 20 ans maintenant. Depuis au bandi kotonga 1998. Depuis 98 et ça les 20 ans. Na ka na ville à Kinshasa ou bien au bandaki yango ailleurs. Na bandaki ailleurs, na bandaki à Lubumbashi, Mbujima et Kinshasa. Ah, bandaki à Lubumbashi. Uko mtoto wa Katanga Maman Tina. Na sema swali mzuri. Vraiment merci. Et Maman Tina, maman sana bino bobesa bato mingi mabaku ndeko kondo lwambo ayemba bato misala maboko nde batikela bango lokuta ba menuisier ba tailleur ba oh nyonso te bato misala maboko wana na mone za peka po na yo po jamais bo respecter ba rendez-vous na bino mutako tikela mbana yo ebisa ko zango tamsu mercredi na 11h mais tango ko ba mercredi ko explication ils appellent comme on est pour la Maman Tina n'ébite sur hôtel exception est-ce que tout ça rappelle ba rendez-vous tout ça ba client na Maman Tina tout ça maman Maman Tina le ba vérité bandero bazolanda yo nazo ba vérité c'est le ça kabiso biso ba tout ça kabino pe ba client tout ça nande ni to ko sabino oye maman ezali na ba fête non ga tango kaka lobi maman ça dit nga pardon pe ça ta cache te maman zo na mo ndambo po elamba bongo to senga cache eza express. Eh maman, ndenge to yebani kaka ndenge to yebani na yo boya aske na ki oselo mabe. Na oselo yo kaka na otongo yo kaka. Eh maman te na yo zo lobi bola boy. Opesi ndambo mbongo na yo wana. Kuno kenda kiso kenda ozo ila mama susu okende ngo fait. So kenda ki pe lukuta na yo ngana yebite. Ngana tikali wana so ki butu papa lobi yo pesa nga mongo bazo elamba. Elamba e vendre 2 semaines. Ndeko ko bima wana na raison. Mais est-ce que ce qui ngai na zuma un problème éthique elamba bien sûr. Hein? Na pesi rendez-vous au samedi. Moi problème mon boy yelinga moi na malade. Hein? Parce que na maman, moi na malade qui opère moi c'est comme ça toi. Tant on oye na singe bolimbi so ndima. Pour to za bana za il faut que to yo kana kaka. Zamba losina yo ka ke bakia ba sa rappel na tor non na yo ka ngote. To ba de la ka bino ba kutire tor penza kuno. Bakosa na biso makasi. Bakosa na biso makasi. Maman te bino ndele ka penza bokosa ka toujours. Ya bien les grammates là ba client. N'est-ce pas? La même sous ce ton du kuna. Tu que mon ba sac to ngi to sis. Même on te ko retirer na lambati. C'est vrai. Et elle va pas. C'est vrai ma. Ba 3 à ba 4 à ba 5 à vendre. Est-ce qu'on écoute ko bamba ka biso? Ezamba liboso na yoka mais Maman Tina na mosala oyo bosali 20 ans ba défouter ni raconta pe ba merveille nini bolamu nini mosala oyo memela yo na ba ino na bolamu ya 20 ans osali mbano nango bénéfice nango vie eza nini ba bolamu ebele ya moko kutangai papa vu difficulté mosala ngole mosala kala mosala nga oyo ezole sandako makabonyo so kotangisa bana classe esungali biso. Bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne
olingo sunga ndeko no na ngola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numéro 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. Babulam peze eza ebele bon badifficulté nyonso okutana nango po tomona mingi mutakoyana elamba na ye apesi yo modele otongela ye soki ebimi bongo te namona ye moko baswanisaka bino nayebi te mekana opesama badifficulté nyonso orakonta na mosala na yo eza boye yo client okoya osengi livre bapesi yo livre bio bengomoni ya catalogue nani mutu notongaka nayebi modele oyo bakati boye tango client akoya yesko na mutu na ye akanisi na ye ndenge mosusu tango akopona modele wana azokanisa na ye ndenge mosusu mais biso tokolanda coupe wana na ndenge batongeli yango na couture wana siko tango client akoya ye na ndenge na ye ndenge akangiselaki yango eza bongo te ekopesaka ravindo trouble kaka oye te nga namona yo loba baperle namona yo loba fleur yo tie fleur wana te tango na soki eza fleur te eza ceinture ou bien eza ne obandi koexplike badifficulté eza ebele ekomela baswanisa yo mpenza mosusu bakoswanisa yo mosusu acomprendre ntango oexplike olakisi ye mpenza modele ndenge eza acomprendre mais mosusu incompréhension ekoti eza bon mosusu mpe tomona mpena bakineli claire coutire bilamba basi basundolo bilamba moto akeyebi fute elamba nango obebisi yango nakutana nango te mais mama Tina kaka na mosala oyo tozokoba vraiment malembe na mituno na biso olobi bakote négatif ezaka ata mosusu baincompréhension mais mpona kotonga elamba ya motu est ce que ta ya motu mpe jouaka role mpona otongela elamba parce que tomona bate ya bato eza différent omona te mosusu ya mwasi kote ya se aza ya kopanzana kote ya likolo akondi ta mosusu omona kote ya likolo aza monene kote ya se aza kokonda ta mosusu omona aza tai s ta mosusu omona aza mpenza libaya liboso na nsima ndenge moko nayebi te kotongela mbe edepandaka na batai ya bato mpe sikoyo lokola kuti opesaka conseil so moto ayeli elamba tongelaka na linka na mona lokola mama so nataki elamba na ebongisaki ye sans que pour autant amitala tai na ye okonseyaka bango nini soki namoni ke elamba wana ebongisa ye te nakopropose mosusu mais soki aboyi alingika wana nakotongela ye po bamidele ekontaka mpe na tai ndenge olobi wana mabindele mosusu bato mosusu tai wana ekokoka te mosusu aza tolo monene kote ya konda mais azolinga alata biloko moko ya tai ekangi ekanga dadi soki epese non tosala kanga dadi te tosala boye meki koexplike mosusu aoyokela mosusu pas question salelanga ka bongo wana ata nasali ebebi oya okondane ngai te mosusu obe kutu oyebisaki ngai ozalaki na raison tomonaka Maman Tina bajean nya bilamba otongaka est-ce que otonga mpe bilamba baprête à porter otonga bilamba mpona bacérémonie e bamarie ta mosusu bamarie civile tokoma omona lelo coutumier mosusu balati ndenge moko bajean nya batenu otongaka mingi prête à porter totongaka même pas tellement po toza bamachine wana ya prête à porter ebele lokola batissu mosusu totongaka lokola baoki koloba ta eza prête à porter soki moto mosusu ataliwapena cameraman toya malamu banda likolo vraiment oyo eza osombeli ka tissu moko otongi otangi yango malamu te okanisa prête à porter asombi po ebele bazotunanga osombeli ka boye non totongaka mais selosiko na batissu mosusu eza na batissu mosusu esali ya tobenga ya bakanga dadi wana bamachine wana ezala machine nango bamachine wana toza yango te mais soki toza yango tokotonga kaka eza na mosusu prête à porter mosusu tootonga na oyo tozotonga te selon tissu prête à porter netonga est ce que tonga mpe bilamba bamarie mpona mara peut-être civil coutumier ya bamarie natongaka civil coutumier natongaka oyo tokomaka mwa lelo mwasi na mobali balati ndenge moko balati ndenge moko oyo alati chemise oyo alati natongaka. Ah bon? Merci Maman Tina en tant que moi si Katina Libala
oya kana na musala air nini to qu'est-ce qu'on a vu en couple au comment les na travail air ni Maman Tina na musala na poma ka au plus tard ba 8h30 8h à 8h30 bozonga na ndako za air nini 18h30 machina tango no sokipaka na papa Jean-Paul osokipaka na tango ni pe papa Jean-Paul penda aliaka elobu na openda olambi na maboko no pe amuteke olambele penza papa dans l'école nini aza moluba maluba balinga kan konto olambela ka papa kan konto air nini penza po ozaka toute la journée awa na musala na yo kuna beta moi les solo nano organiza ka foyer na ondenge nini aza muto ba voyage minga bima na ye mais ce qui aza na tongo fo na la melaye ya linga surtout mingi fufu na tongo fa avant na ya nde mona na ya ba 9h ba 10h ce qui aza na nda yango ko mona ngana ye moi d'état fa la mbele na fufu na tongo ouais au tikeli allié wana ba 19h et 18h juste la 4 na zone pour la servir sur na poko bana kuna na sima bazana moto asala suivi na bango wala ndela ka bango ba devant na bango makamu na bango basala ka ndenge ni baza bango mo ya na bango liboso asi akoli yango zo landela ba omi bande bazana si OK ya liboso ali mtaza ka soin baleki na ye asi akoli aishi nini tokoko yeba azana 20 ans OK c'est une grande fille yenda za ka soin ya baleki na ye mi bale wana mais Maman Tina wana bandeko ba chelinga nanu bili susu za kotala musolo Maman Tina salaka toujours quand na émission na biso maloba moi sine na sebine na bandeli l'autre ya mbela bino Maman Tina o tele bongo couturière de carrière et de formation parce que ça sali 20 ans na musala oyo wana to tena ko poser ba question concernant couple les deux on na musala na ye o ya sala ka ya maboko aza moto bilamba Maman Tina ba difficulté ni o rencontre peut-être bilamba oyo tongaka hein les fouti ndemba ba taxe tango facture tango pesa ka bato ezaka vraiment trop élevé na monanga po la sina za po libaku ya kotongisa moi 3 4 bebe pa na mona apenza ba ensemble otaka openza motu ya koleka sikoyo bozi ya bato ekeseni mutu mutu za sa poso tongele lamba ya kitoko moi ensemble ko ti ba dentelle ko ti le belebele mais ça na makoki mukie osala kandeni po se o satisfaire ba client na onyoso totonga na salon na prix na moyen moto eza mutu mususu oza mbongo mukie mais on dit pas tel compliqué na osunga yo mais oza mbongo mukie comme ça to sala boye so ingi kokotisa ba dentelle belé ba uni to tika makambo ya uni na osunga yo pona moni oza na besoin kotongisa mais oza na moyen mukie na osunga yo ya to sala boye to longola uni to longola dentelle na tongela ta modèle osimba yo na tongeli pe simbi yo na mwa mbongo na yo wana OK na moyen nyonso to tonga na mutu quel moyen so a total ko Maman Myriam akoti Maman Myriam ta makoti total ka Maman Myriam ça non alors Maman Myriam oyo aza niveau tel mais bino bamba wa tout plus la apparence c'est la Maman Tina exactement il faut na tongela lo kwa bien pour esimba bongo te et apima kitoko bongo te oui vraiment la zone bien wana na zo beta si Maman Tina ba Maman Myriam ni vraiment na ngamba mabaya ba robe yende couturier na biso ya le na sakanya ye wana ope na ope c'est maloba lancer communiquer pour ba maman nyonso ya à l'extérieur ya mboka so bozo na poste ba tonga bino bilamba Maman Tina zali moka olobela ngo bien toke Maman Tina est-ce que elle m'a kitoko wana yo senga dépense moi dentelle kota kati moi imino kota kati moi perle aussi le moyen bon côté na tellement bien non Maman Mariam azama koki wana okoka akoko pesa ngambongo wana na saile lo ba bien na pesi surpris au plus pela d'être le quoi bien bon côté ya ngona le but de ba tarif na yo otala ka apparence ya moto il faut que tu bien au bima ah bon ba kitoko dans le roi on a là na dépenser même si vous autres na on so bien boy on se tant moi le mètre ça na $15 ya tu ici au là fa 5 mètres dès que là tu as 5 mètres les colonnes là 5 mètres
na ba doubler makamne aussi. Ah, est-ce que tomber combien? Mais ce que vous avez moyen moki, est-ce que vous pouvez autant que c'est là-bas? Vous pouvez te? Ok, maman Tina, yango bingi toki mana biso na tombola, po bino bataya cher eleki. Po muta profiter na tombola, anduki ma robe ne moko ya $8, $7 wana, repasser mala mala Tina e. Po za trop cher pour na bino ba couturière. Ba prêt à porter yo. Maman Tina couture oyo sala. Po to mona mingi bando ba sisa ba institut supérieur ba exam, ba sala ba couture avec patron na ba papier nde to mona ka. Oya yo exam moderne ya sa patron ou bien au cas où un patron. Si on a commencé à sans patron, mais la classe, tout le temps, il a quand on patron. Patron, ils ont un limbo, le patron, t'es sa patron. Patron, ils ont aussi papier. Au lieu au sein de modèle, il y a moi robe. Avant, au cas de robe, au cas où on a un papier, au sali patron. Ce que mon ébimi se forme bien, dès qu'on posé en haut en bas. Avec papier et au sommet aux papier nous suppose la perte au baby c'est lamba mon tumba OK aux papier nous donc on que na réussir coupe de au placer au 4 mais si quoi tout ça il a gango souté donner bandelinde avec patron pour bâtir battre battre mais bah monsieur tu va continuer à sa patron a mingi on a ba faire bâtiment supérieur au moins tu on est à Rolexa tant mingi maman tu na invité est-ce qu'ils a bénéfice pour celle la patron bien ils ont l'exacuta oui bien aimé tozoko valentement mais sûrement na sur émission na biso maman tu ne sais comme là peut opendo il mba mutotongi au baby siango au béton aux autres passé aux zikisiango et comme là déjà peut au foot que au sombe le mba mususu oye otongi aux ici en place. Il y a que bébé wana yo comme on a ngwe za bien. Mais qu'il y a ya lobi eza mabe. Fouté langa kaka. Eza mabe fouté langa kaka. Na sina sala e comme nga une fois. Na zui yango na tie pembe. Na sombele la mbam susu. Na tongeli asitse pembe nango. Azui même modèle. Nga na bongisi yango ce qu'on atteint na nga na komola tango. Akanga motema te aya asenga nga bolimbisa mama Tina e ngona na mona ki olekaki na robwana ezali nango kala bien ndeko na biso tozali nango na ye nde senga bebisi kutira seki mabe e komela ngai. OK maman Tina tozo ko chiter na biso biso à part ba bilambo batu ba mo ba yaka nango est-ce que ozaka pena ba tisio moko tonga ka exposer ngo pe ozoteka osala ngo pe na sala kango osala ngo oui voilà maman Tina yapi na bilili na to mona ba exposition na ye ba ensemble na ba robe oye a chaka à vendre régie bo cheli biso bilili to mona ba bilamba à vendre maman Tina a salaka. Merci vraiment, je pense que ma maman Nyonso, lundi émission, et c'est Pélicibino, bon, moi, je vais m'aider à Kitoko, ce que vous avez tant de vacances, je vais Kinshasa, tant besoin de besoin, parce que tu es qui veut mingo, tu me sais vraiment pour tant besoin, beaucoup de côté, je suis sûr, adresse à télé, à côté de maman Tina. Naza na commune à Kinshasa, sur Prince Kassavogo, na avenue Songololo. Numéro 110. Bandela les sous adresse à atelier Zawapi. Na commune à Kinshasa sur Prince Kassavogo avenue Songololo numéro 110. Ce que bani ba contacter numéro à téléphone les a 099 437 24 96. Bandeli les sous 099 437 24 96. Combo Maman Tina. Maman Tina ndeko bona ye apesi adresse na ye pe numéro à téléphone na ye. Vraiment pour nangai mokolo lelo to supina no awa comme la biso na ba numéro ezali affiché na ba écran na bino ozona posa suggestion ozona posa critique ozona posa maman Tina tongelo bilamba
les Nazaréens ezali benga biso tinda mbongo tokosomelo maputa tokokomisa mama tina kotonga kitoko peza bandeko mingi ndakisa ba mama ani madi aux États-Unis atindaka mama puta na ye totongelaka ye et pas mama tina et puis ekendaka nango na poto to emballé yango malamu vraiment. Pour aujourd'hui je vous dis ciao et on se retrouve très très prochainement. Bye. Novidades na cidade. Casa Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França, Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 euros a 450 euros. Não percas esta oportunidade. Casa Penuel, situada na rua número 1, casa 119, bairro Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située à Rua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca, Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Casa Penuel, juste pour vous satisfaire.